Shalom. Nalamuki na tongo na binatanga Bible. Na kwe na Genèse 3. Na tangi chapitre mobimba. Webi na ekole loko moya makasi. Tunanga nini? Nyoka approché Ève. Abandi otune ba question. Est-ce que vraiment Nzambe balobaki bolia mbomo te? Elle va répondre à ye. Elle va répondre à si Seigneur va être simba te. Nyo sotoki kolia me to simba nzete oyote. Mbala moko nyoka landisi maloba. Alandisi maloba. Ali excité à Ève. Ève mamoko epazumbuma allié. Na ekoli nini na tongo lelo. Silence eza réponse à ma casse. Silence eza réponse à bien. Silence eza réponse moko ekoki kosala pe ememona lisumu te. Oyebile nyoka lobaki. Soki Eva talaki ekana misu moko likoloti na se ataliye a répondre ete. Nyoka alingaki alandisa maloba te na question na ye. Engesa le sona linga katika. Soki insistaki Eva taliye a répondre ete a baluka kei. Yoka linga yoka soni. Ezala makamususu ko répondre te. Ezala ba question mususu oyoki on dirait oyoki te. Ezala makamususu talika na miss o baluki okei. Donc réponse à ma casse na sui eza silence. Pour des fois ce qui elle va répondre qui na eta kendaki anyaka kwena na lisumu te. Mais lokola répondra qui yango salaki ke nyoka balusa maloba. Oyebi mutu so azoloba. Yo zo répondre to kei na yo aolembatika. Vraiment silence est la réponse à qui toko des fois na vie. Pour ceux qui au répondre, il y a des choses au répondre. Question sous au répondre. Mutana bakisi maloba et ko excité on a ko sumuka non sali kamoko a pour regretter après. Tande Ève ba komaka ko regretter conséquence pe conséquence na ye et soukaka na ye te ti lelo to vivre ngo. Yango ba silence mususu ezaka po na yo te et po na génération na yo ezala sauver. Merci.